nyonso oyo otindeli biso to bande kozanga ngo nzamba leki na nzela na yo ekomi Maman Brigitte merci. Donc lundi Maman Brigitte bana ba ozonga classe biso non to préparer et le côté pour la rentrée ya bana ya classe papa Yves ayebi donc bana oyo batanga école moko na bana ya papa Yves donc Minerval pour na mwana moko anemo bimezalaka $430. Donc avant bana bana ko tanga bien normalement basenga avance. Donc non il y a $200 et puis bobani ko futa malem ko kotikala. Donc pour na kola monsa na Brigitte nzamba pambola yo ala zunza mesusa mikoleko ya salisi yo o penser pe pona na classe ya bana. Bato ebele balingaka bana biso tango toza na bomo isambla komema bango. Et tango tokufaka bana basibisaka ba injustice ya mokili. Donc neti bana oyo ba méritaki te kozala awa mais di ya ba déchet nde bano ba se retrouver awa bazo mériter mawa ya mutu nyonso. Donc tango yo yebi koza na mbongo zangi eloko kosalela awa place ono eza na d'abord mukie boyo bokoti bomoni yango des fois tozindaka na bambula soki mbula ebandi soki bomati omoki toza likolo mama ekotelaka biso awa mo ba difficulté eza mo ebele awa esenga mbongo doneti bana oyo nyonso baza awa fo batanga bana baza plus ou moins 38 ntango baza l'église po espace eza moke ntango baza awa doneti oza awa vivre fe na bacongélateur eza te po tokokende matala bacongélateur bomoni bofungola eloko eza te baji oyo kotiama mari bakomela na moyo eza o Maman Brigitte atindi donc soki bato baza na oyo akoleka Maman Brigitte bazali baya kosunga bana na bango bango biso toprofitaka na nzela ya bana te comme on est manase soki otali toza na batre azwaki ye mwa moke ye oyo ayekolia yo tozwaki wapi na victoire victoire eza ndako te victoire eza balabala soki otali ye babetelo lisolo to ndima taki kotaki kuna et il y a un grand travail nous sommes en train de faire ici si on a déjà 5-6 ans libanda azana certain comportement oyo asaki si on travailler dans le comportement wana elongo comme nanga komi boye eza de bakinga baloba eza lipana na kwanga te tinga na kepa na lipana kwanga te là de 1 de 2 koboko la mona ya mutu oyo yo yebite fonza ma personne mutema eza différent koboko la mona mutu yo mona ki mama na ya sungaka yo to bando solola na mona mutu yo yebite na kisasa oyo fonza ma personne mutema yo to zako wapi rompengaba akomi moulayi yo anyale kaka déjà na moulayi tozoki mwana moke et aza pe parmi bato bateyaka bana awa ondima teke tozoki na balabala retourne owe Josué dis bonjour voilà ikomone Josué nazoki mwana moke ako tozoki wapi apenga bazungu toi dis bonjour ici yo tozoki wapi victoire donc la plupart ya bana baza tozwi bango libanda bato mingi babanga bakabela bango ke so akabeli yo okanga ba chance na ki tu vois kaka pas ko fali babout donc il y a un grand travail nous sommes en train de faire ici mama if love is crazy love is funny na pesi binombo te na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel ce qui l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 229. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala ba moi. Tomba mara yo Jésus. Kumbaba. Tirubu. Yesu na mingina tachola Yesu. Papa na mingina temunye samalo. Kapena tato na bonsambele yo swamba. Yoka bosenga nanga zambaka masaye. Yoka shishe nanga ye samalo. Naye na bapasi nanga osabo zambe na yo naye na kosanga nanga osabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu bisenga senga nzamalo nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemi via bisenga senga nzamalo lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo
watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobilela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akambasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alole nazalaka lokatere apesinga lonango natambolaka makolo lelo nakomile motukanga yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga esitinga aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele tina sala ngombe sala ngombe sala ngombe tindika tindika que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. papa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, Zamba lolo, azo sale, Naipa na yo, pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na. Zamba lolo yo.
Alléluia. Yesu azala kwa moi. Combat mana yo Jésus. Combat ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sanga lola. Kapena tato na bosambe na yo iswa. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zamba lola ye. Na ye na babasi na nga bosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga bosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Senga 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 lola. Nalemi ya pesanga kabela nga senga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalemi ya senga 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 lola. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga yoyo. Dombolanga Yesu, Yesu. Dombolanga Yesu, Yesu. Dombolanga yoyo. Mesa wafako, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga ye. Mesa mukatanga Yesu. Alléluia. Chilo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebite bisika samba tokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebite bisika nsamba swanga. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nsamba asalelanga. Sambe nazobinela azanzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela. Sambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo azanzambe ayoki bosenga na nga nzamba komasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libanga apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo
nyonso bokotinga tesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele china sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangano. Bonjour Papa Yves, soyez le bienvenu. Nous vous souhaitons bon service. Merci mes enfants. Voilà. C'est juste un cadeau. Maman a vu sur Brigitte aux États-Unis. Après ça, il a vu nous. Pourquoi pas tout le monde a continué là-bas dans le donc maman Brigitte aux États-Unis. A son vino na moi oyo mona nindam. C'est un simple enveloppe contenu et ça maman Brigitte donc une date na Jésus est mon papa. Jésus est Mon papa. Jésus est Mon papa. Mon papa. Maman Brigitte, merci. Nyonso oyo otindeli biso to bande kozangango nzamba leki na nzela na yo ekomi. Maman Brigitte, merci. Alors, tu sais que quand on est rentré, Maman Brigitte, c'est vrai que dans le micro, on met la miliki, on lit à l'osso, mais si tu es ici, Maman Brigitte, tout ça lié de l'autre côté. J'espère que j'explique à Bango.
baministre barobima awa badocteur barobima awa badepute barobima awa mais na nzela ya kelasi nde nzambe akolekela mama Brigitte. Il y a un grand travail à faire ici, mais c'est un bon surtout ma classe. Pour na oh déjà au garantir moi qu'on la bango moi bibikolo to komisi nzambe. Donc lundi maman Brigitte bana ba oso ma classe, ils sont tout préparés et l'autre côté pour la rentrée ya bana ya classe. Papa Yves Ayebi, donc bana oyo batanga école mo na bana ya papa Yves. Donc Minerval pour na moi na moko anemo bimezalaka $430. Donc avant bana bana ko tanga bien normalement basenga avance. Donc il y a $200 et puis on va foutre malin pour kotika. Donc pour la bola mon ça na Brigitte nzamba pambola yo ala nzambe suswa mikolo ya salisi yo o penser pe pour na classe à bana. Mbete na Brigitte maboko bisika za ba danger maladie kufa imona ete mi bale nzamba sana nini pour maman Brigitte akola wapotina maman Brigitte akele lelo côté azanga te poso qui a joui bino pe bo joui to bondeli bongo alléluia Seigneur merci na tiki maman sécuriser finalement protéger azala épargner azala protéger Oui mes enfants, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, pour moi, Brigitte a timbi, vous avez bandé Kozanga. Les ala quitté, Basia comme les ala quitté, papier hygiénique les ala quitté, savon les ala quitté, l'osso les ala quitté. J'espère les ala qui, si j'ai un abisso il y a samedi, chaque samedi, tu as un jeune prière na bana, pour ce qui nous a si ma mitema. N'importe quel moto, oh, de façon que vous avez le à répondre à aussi ma moté, ma maman habite aux musique, à titre de biloko, oh, quand tu as bandé aux zanga, oh, tu as dit maman Brigitte en tout cas, ça m'a pas puis merci à papa Yves, il panne, donc, dans ce cas-là, il y a un zamba mingi pour la boula ya bana, oh, papa Yves il panne, zamba pambolayo. Ola mosé la ba ofele ezongi la bana na yo ezongi la bakoko na yo nazolo lokwa mosé la nzambe ozala te nzamba za na obligation ozongi solo bolamu parce que ozolona bible zolo bana Galate 6 7 na 8 c'est que l'homme aura semé il est mort voilà ça logique voilà ça principe nzambe moko cha donc osala ka partout les moyens de façon que bana oyo basanga Minerval te basanga lokwa kolia osala ka comme to mien o osala ko bano ba se retrouver papa Yves nzamba zongi sabolamu na famille na yo na bana na yo to umeli na yo donc to bandi na yo ki to zokeli na yo donc mama palanda ki biso na nzela na yo nzambe pale ki lisusu na ndenge mibengi yo moko enveloppe donc na nzela na nzamba le mingi pona kosala banongola mantoka nzambe a pambola yo lo bana o bozomona awa baza ba collègue ya bana ya papa Yves Pan batangaka école moko kuna pona kotangisa mwana faut pika toninga penza gratuité te pour formation malongue to minimiser gratuité te mais formation ya mpiku et moi déjà c'est ça toninga ki totangisa bano na école moko et sengeli polobi ba pesa fuya malamu na mboka. En tout cas merci maman Brigitte. Merci infiniment Nzambo Pambola Omingi. Merci. Pour la maman, on peut pas l'anda. Basali geste à maman Brigitte. T'es là au niveau de l'eau. Pour la bateau, la nibiso, basali geste à maman Brigitte. Mais basali la rompe la bouche. Bah pas dit la maman. Bon, nasi à moi ballon naka. Parce que ma camboisi l'a raté après l'Iwa. Parce que mon tout seul bina lia de lolo bina okufa nanga. Mais auto ça la avant to kufa ne la ndaka biso. De Bible qui est le plus loin au lobake et c'est mon amoto à kufika tina Yesu. Pour misala bande ko sala tang bazalaki na bomoi neti bana oyo ba pesa ki rendez-vous te bakuta na awa eza bana o ba parana bango bazalaka na bomoi bakufa et na sima nango ba ko se retrouver awa dia ba réalité toza ba congolais puis toza ba africain toyebi bato ebele balingaka bana na biso ntango toza na bomoi semble komema bango ntango tokufaka bana basibisaka ba injustice ya mokili neti bana oyo
baméritaki te kozala awa mais di ya badeshe nde bano baseretrouve awa bazomérite mawa ya mutu nyonso ntango yo oyebi ke oza na mbongo ozangi eloko ya kosalela awa place wana oza na moda bon mokie boye bokoti bomoni yango des fois tozindaka na bambula soki mbula ebandi soki bomati omoki toza likolo mama ekotelaka biso awa mo badifficulté eza mo ebele awa esenga mbongo neti bana oyo nyonso baza awa fo batanga bana baza plus de moins 38 ntango baza l'église po espace eza mote ntango baza awa nde toza awa vivre fe na bacongélateur eza te po tokende matala bacongélateur bomoni bofunda eloko eza te baji oyo ekoti mama oyo bakomela na ma oyo eza mama Brigitte atini soki bato baza na oyo ya koleka mama Brigitte bazali baya kosunga bana na bango biso toprofitaka na nzela ya bana te parce que lelo koma bongo papa Yves ayebi papa Yves soko oza aventurier omoni pembeni papa Yves ayebi susu deja awa tofundela mwana moko minerval ya $430 tolia combien papa Yves bana batanga ekolo papa Yves akenda nde kodécouvrir kuna ke bana na ye baza bakolegi ya bana na biso baza bakolegi ya bana na ye kuna minerval eza $430 soki deja na kofelela tobimisa $430 mpona mwana lokola ester tolia combien mpona bana biso toza bagere bongo biso tozoma moke nzambe azopesa tozoya soya kosunga banolo na mama Brigitte na biso tozosala mosala moko kaka na papa Yves ya kobokola bana ya litike la plupart ya bana naza na bango eza la plupart ya bana nazwi na balabala nesima na semba sedeba mpona bato mosuma na misima mona comme on est maintenant c'est ce côté de la batterie parce que moi moké yo ya école yo tozaki wapi na victoire eza nda côté victoire eza balabala ce côté lié ba betro le solo to ndi bataki côté kuna et il y a un grand travail nous sommes en train de faire ici ce que mon on appelle déjà 5 à 6 ans libanda asa na certain comportement o ya saki ce que bon travailler dans le comportement wana elongo comme na komi boye eza de bakinga baloba ezali pana na kwanga te tenga na kepa na lipana kwanga te là de 1 de 2 kobokola mona ya mutu oyo yo yebi te fonza ma personne motema eza différent kobokola mona mutu yo mona ki mama na ye asungaka yo to banda osolola na mona mutu yo yebi te na kisasa oyo fonza ma personne motema a personne motema o eshilo shilo pa tozaki mona muke yo bakoli yo tozaka wapi rompenga ba akomi mulai yo anyale kaka déjà na mulai tozaki mona muke et aza pe parmi bato baté ya kabana awa on dit matin que tozaki na balabala de tourner où est Josué dis bonjour et comment est Josué dans ce moment il y a quoi tout ça qui est wapi rompenga bazo dis bonjour ici d'autres ça qui est wapi victoire de la plupart ya bano baza tozwi bango libanda bato mingi kutu babanga bakabela bango keso akabeli yo okanga bachance na ye kaka po kofali bakutu donc il y a un grand travail nous sommes en train de faire ici et esenga lisungi ya moto nyonso biso totambosaka bana na balabala te mpona osengela bango mbongo biso toza na caractère ferme na mingi oyo kiboya wa nzongo yango na région ezotoka donc lundi classe moi bango bakende kozala te mpo makoki nga tomobilise nyonso ya classe te litizingi na mama Brigitte obeta mpe lisolo na bato mosusu tosengi mpe na nzela bato bazolanda mpo de façon ke baya na lisungi nzambe akotikala jamais kobosana bango e nzambe akokanisa lokola mama Brigitte aza mwasi ye mutu atindaki mwa moke oyo papa mwa moke te bon voilà ye mutu mpona biso eza mingi wi papa eva tolingi mpe mama aleka po tomoni mpe na mwasi apesa message na bamama nyonso oyo bazotika bana na balabala madame Mati ngeli mpe na présente mpona ntan mosusu awa mama Mati ye nde aza madame oyo atangisaka bana awa donc ntango nazwaka bana na balabala ebele bayebaka kotanga te yebi kokoma te mpona éducation na bango nde omoni utilité ya tableau oyo omoni awa moto ozwaka bana na balabala baye awa moto siko alakisaka bango bayeba kotanga bayeba kokoma eza madame Mati alors soki mwana niveau e Mati azwi maîtrise nde tokotoyi soki okotisa ye na nini na école madame azobongisa kiti mpo ye moto akoloba komoni madame Mimi ye nde aza infirmière awa ye nde atretaka bana awa soki babeli mwa mini pharmacie eza na kati kuna bakisi mpe ezozanga soki bana babeli tokenda na bango directement na hôpital te soki tokende na hôpital ese ekomi cas grave babanda liboso kotraite bango awa lokola mpe bango mpe baza parmi bato na osala bango mosala
yo sengi mutuna mama pia lomba tena tiki malomba pa madame matinanga na bato baye basoki ror na ezani awa na kata deuxième. Merci maman loba pesa message na ba maman tu bazolanda yo. Oui na ba maman tu bazolanda to pesa mama bisimo to yeba 9 mois to bomba bana mabumu na ba pasi nyonso wana de etinda vraiment que to sala ka bolamu na o tozomona ko soko tali ba maman bazo négliger bana na nzela otali et l'autre côté na kati ya mwana oyo négliger éviter un jour peut-être le mwana ko tali lo mutu munene soko négliger que tu na nzela je ne pense pas que ko lia ba fruit wana alors il fait ça mawa biso to na bango awa toujours dans la éducation na bango en tout cas ba bima bantu na ba négliger bana bana ko pesa bango conseil ba tika ba comportement na ba oti bana bato abana wana osenge baza avenir na biso kande na koloba pe na bato amawa bazo ba mama ba pasi ya bana bango pe ba bayebi ba se souvenir na bana baza na posa affection na posa lisungi mingi affection ata mama bazolanda ça ko tindie loko te mais puisque vidéo opesi moi conseil na bana oyo kosunga bango na vie ça vraiment important affection tout ba parents oyebi oyo esalaka baza na posa na ngona ba conseil ya biso nyonso po esala bango bato utile na société. Voilà, merci. Merci. Madame, elle est beaucoup là. Voilà, maman Babi, on a mon gars, tu peux trouver, il y a un autre micro, message nous repère ça bande retour pour bateau la nous ni tu liban nambo. En tout cas, la repère ça message la bande retour sur la liban nambo, car la infirmière na fait bana oyo. Nous ça veut tout nous ça la moto, je beaucoup la moto c'est tout ensemble. On va qui c'est dans la pharmacie, va qui c'est un téléphone, parce que ya maladie, parce que pas au bundala pour na repère ça mbongo tara na hôpital, fiche à moi na moko na moko. C'est très cher. Zamba toucher mitema na aussi ozali moi baki so ezali botindeli biso pe mbongo ezali botindo so baki si poto sunga bana o en tout cas nzamba kopambola bino makasi. Merci hein. Merci c'est bon. Bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebika bisenga nsanga nonde Lokota nga Yesu Lokota nga Yesu Lokota nga Yesu Kotika nga ite Lokota nga yoyo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Tombola nga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu